par rapport au match. On a la joué bisayo kanga yango pe bande ko baso tala bayoka. Numéro ngainde ko le numéro 1. Oh. Numéro oh dinga lobagi. Ngainde. Kolo makambo wana ngai. Yo to sala makambo ne dinga. Aye koluka ngai. Nana ya olukayo. Même muto zotanga komboji. Oh. Ah, dinga maître Kinshasa mobimba. Moto na ngenge batutu ba eda ndo lukayo so élève. Muto zotanga kombo. Yo to pesenge dingwe botino wana. Na pesi na yebisi muta kolata botino wana akocha 3000. Oh. Mais par rapport à botino ngo pendingo lobby au pesa qui est tout le monde peut trois biango et quotité. C'est que travail ça mouké ou ça parce que ba boya la tabotine. Ezali makambo ya ba condition. Ce que respecter condition te makambe ko simba te. Salut fidèles internautes, nous sommes clévois.com, la chaîne d'actualité pour une information, ensemble avec votre prince Bakali Mouanaroi. En tout cas, comme l'actualité oblige, raison pour laquelle je suis là pour vous informer autrement et puis vous expliciter aussi certaines zones d'ombre par rapport à cette actualité qui fait bouger le monde, qui fait parler aussi tout le monde. Lobito Mounaki, match à Léopard, en tout cas. Batu nyoso bazolela, batu nyoso balobeli, tout le monde en parle. Oh, edingo mta police, wiso, parole ya edingo boy na boy. Eh, batu balobi, na façon na bango et tout machin. Yangwana nga prince Bakali Mouanaroi, na lobagi te. Il faut tout meka aussi pour éclaircir vérité à l'ikambu. Il faut tout yébela parce que Congolais que nous sommes, tout à la Congolais. Malgré des défaites, malgré tout gagner te, et ça fin du monde te. Tous à la Kofi na biso peso de quel département de musique. Son excellence monsieur l'ambassadeur de la culture. Tous à la inos bi na biso. Tous à la bina filé na biso ngangeta. Tous à la pena ba ibraton pena na biso, ba héritier watanabe na biso. Tous à la bango. Pourquoi to lela? Parce que côté moko, c'est moi faillite. Côté museza, tous à la molende. En tout cas, lelo no sola, mambe belé na maître Kinza au Kulumbimbi. Tout cela par rapport à l'actualité aussi également. Merci à toi de la nation, Mangaya Pichu Boss Lady, la française, la plus belle. Et puis derrière la caméra, je remercie mon réalisateur, cameraman, Steve Labé, merci pour des belles images. En tout cas, il va déjà au fond de la caméra Nabiso pour que tu continues à inviter Nabiso. Maître, bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Kitoko. Yo bien ba statut bo yo ba grimace ba banisanga. Pour la première fois, il y a mon des hôtels parce que grand monsieur, en ce net moment, ça fait au moins combien de temps déjà déposé la 4e makambo et tamuta makambo. Nazako kona umeli na makambo oyo po eza na héritage yango. Na umeli na yango eza ngai pe na joie yango na tikala nango tilelo na saka makambo. Yo za muta ya tribune nini, muta ba côté ni ba province nini. Ngai nde nazali boye, nazali congolais. Ma tribu nyonso eza ba tribu nanga na Congo nyonso. Tous les 26 provinces eza ya biso. Oui, ok, mi moi tribalisme, mais pour biso do mani na moi identité ga neti batu ya Congo central de batu makambu makasi. Parce que tant obi yo comme no mettre Kinza Kulumbimbi. Kulumbimbi to ebi déjà ba côté ba Congo central. Mais na mono kimi yango au généraliser. Au kimi moi monotonie de batu nyonso ba koma ga pono za la mettre faut za la Congo central to ndengeni. Cause la maître est à Congo centralité, cause la maître est à pouvoir ancestral. Oh, bako qu'on a biso basala, batike la biso bana, tous aller, tous autres quoi simer, tout ça comme ça na biso, les amusala na biso, tout ça comme. Rôle ya statut o na mono simbeza pour na nini? Oyo, oyo koko langai. Oh koko na yo, abota ba parents na yo? Abota arrière. Ba parents, c'est lui. Parce que rôle na ye na vie na yo ezanini. Yende muta pesa ka makambo. Yende muta sala ka makambo nyonso. Ponga na solo la na ye.
Bien qu'il y a Koufa, toi, as envie. À Koufa Kala. Mais tout sur la canne, tout ça gagné toujours en contact. Nyoso. Dans la posa na Ayaka, tout solo le, tout planifié. Tant que Koufa, vous avez envie. La bota makina nouté. La bota makité. Koufa Kala. La bota makité. Maître, spécialité dans les années. Au salaire, jarnini à travail. Na salaka travail nyoso. Naza côté pour guérisseur. Na biki sarabat. Pour pesa batu makambu na pesa makambu. Vous avez besoin au porte-monnaie magique, au fuluka, na makambu na yo, succès, boy tout. Naza wana na pesa makambu wana. Bon côté neti mutu bambasu ba maladie en PC ba bilo wandinga na yo ko kangote kwa mike koto AVC o prostate nene to na ba prostate po silisa o mundele uto so lango temps nyosa alimedia 2 semaines ese belé oyena muta zo suba abakolongole sondwana o sala ngona pete wana dada ozadi ana ba témoignage ya bato ezaki no sala yango zali belé. Prochaine émission, au monde à Batou va témoigner. Merci beaucoup. Toko dans l'actualité, maître, Tomoni match à Léopard. Tout le monde en parle parce qu'il y a Kititi dans ma tête. En tout cas, fidèles internautes, je vous signale déjà. Tout ça, il y a commune dans ma tête. Commune va bien, il y a Yaedi Motona Tembe. Oyebi étant congolais et puis vous appelez Kati Yakin. Tout ça, il y a commune dans ma tête. Maître na bino ya ma tête. Et dit Motona Ngenge. Alobaki na match liboso to kutana ina Léopard et pardon na Cameroun. Alobaki to pour la match wana so ba luki été. Ba lukaki pété match wana to gagner penalty. Deuxième match to moni pe ba réalité na yango ba botune et tout mon cher. O ko meka un peu aussi la lecture ya match wana parce que bino boza ba homme spirituel. Bo mona ka makambu autrement ndenge mona bisoté. Par rapport à ma bino bo salelaka. O ko sala lecture ya paramètres o eleki pe na ba propos ya Edingo Motona Tembe. Merci papa pour la question. Question nous a mal merci. C'est pelé. Par rapport au match, on a la joie de Bisayo Kanga yango pe bande ko baso tala ba yoka. Numéro ngainde kolo numéro 1. Oh. Numéro edinga lobagi. Ngainde kolo makambo wana ngai. Yo to sala makambo ne dinga. Aye kolo kangai. Nana ya olukayo. Même muto zo tanga kombochi. Oh. Ah, edingo maître Kinshasa mobimba. Moto la ngenge batutu ba ebe ndo lukayo so élève. Muto zo tanga kombo. Ayaki ko lukangai. Ah. Butu aye c'est maître tout ça la boye bisi botini yango. Yango kende sala boye. Yom to pesere edingo botini wana. Na pesi na yebisi muta kolata botini wana akocha 3000. Oh. Et bien l'islam comme intéressant. Olobi na yeke botini yango yo me muta kolata ngo ana 3B. Dena botino to mona boyo ya edi e uta ke pana yo. Awa. Pale. Mama tete pe kaka. Mama dele. Mais non mona mo flou e dingwa za moi aza maître. Yo za maître plus que comment ya luka yo. Poye aza maître, yo za élève. Oye ban pena net élève te. Ah yo za élève dingo te. Yo na ina aza na supériorité. Ah OK. Ah yende kache. Mais ça la pe ba travail. Bon wana bino nde bosala na ye. Po boyeka boyaka pa na ngate ya yebi. Ayaka so azala makambo mususu akoya. Kimbembe to sala boye na bisete to sala boye te to kende nango boye. Nyoso eza koloba. Na koloba makambo ze belé. Ba émission ekoya koyoka komona pe ba preuve à la poe. Mais par rapport à Boti nango pendingo lobby au pesa qui tout le monde peut 3 biango et quotité. C'est que travail ça mouké ou ça parce que ba boya la tabotine. Ezali makambo ya ba condition. Ce que respecter condition te makambo ko simbate. Condition ezalaki nini? Oza pour ça ba condition. Te meto yeba kaka parce que toza na défaite tozo lela mabe. Ezaki makambo ya mbongo ti. Yaki makambo mbongo. Et comme pesa mbongo ote mbongo limité boye siko bana nao bakotanga te. OK. Ah. Na ko tonganda kote esila te esaka chantier bongo. Yango moni to beta ki yango déviation. De na match on est de beta na Maroc wana boy tonga do gagner.
Comme aux autres bon on dévier yango. Déviation. Mais au Luka contacta ite ba konti ya football nini. Au ministère na biso meka un peu yo moko na bango parce que ba lancer appel la batu tout so ngo ya na yo ya ka sala makambu pona intérêt ya mboka. Merci. Biso to luka ka batu te, batu nde ba luka ka biso. Ngala ko kiko ndo luka ota. Na ko luko ndenge nini ndeko na ngai. Ngala sala makambu. Yo nde foyaji. Oye na consulter yo eza lokola yo zobela. Parce que munganga wana za na hôpital akoyeba ndenge nini ke mutu wana il faut na sala opération aya pana non yo faut que l'hôpital munganga nazoka boye munganga consulta lobi awa esengi opération awa esengi perfusion awa esengi boye songa na ke ko luka zo mona te ke nazoko mikiti sape très bien quelque part so neti matete yango bokoma ko welisana na matete yango toyeba pina concrètement nani maître te na matete tozaka kaka mibale ngai na maître faka tozaka mibale maître faka wa matete yépe a plus que ding tozala kaka ngana ye maître faka wa pentacle faka pentacle moko ka nga na yebi à la supérieure dingwe kaka ngana ye na matete awo mais matete ba yebi yango identité ya dingwe wana makamba kala tika papa vanda papa siakoli tika papa vanda Sko botin wana ndenge pesa magi déjà boko retirer yango to ozala ndenge nini wana botin wana ezongaka te oyo déjà bimaki kendaki ezongaka te ekei déjà Sko ndenge ke déjà wana bino pe botalaki match wana bomona ke tozopola bochaika mbongo liboso bozalaki na souci ya mboka te naza congolais nayebisaki yo na ebandeli 26 provinces eza ya biso très bien RDC ya biso ozomona mais r tozosala makambo oyo ezali mpona makambo tolingaka te complication ekota na makambo très bien soki complication ekoti ngai nakokofongola motema mais koko oyo aseleki ngai nakocontredire ye dem ta pesa yo babi eza koko nako contredire yete yende makambu ye yo kaka kulumbembi ye kulumbembi mais na mone na singa na kingo boye lamba na kingo boye koza nini oyo oyo eza nguma na nguma o nguma oyo eza na kingo na nguma desi lamba rouge na nguma importance ya nguma siko na kingo ya mutu ezani ye oyo esansaka mbongo ebele oyo ekeko ndenge eza boye esana mbongo nguma oyo nguma oyo singa oyo ozomona asandaka mbongo oyo nguma de nde to aboye mpe akosala mbongo nakosalelo makambo komona te natuni kaka mpoka mpe nabotela te natuni yaka pesa nalakisa ye makambo mosusu oyo azolinga te natuni kaka nayeba yo olobike no elamba na ekosala makambo yo nde tovandi mpe aboye yo okosala mpe makambo prochaine émission soko oye omona nguma oyo omona ye baluka mpe anguma nde tovandi mpe boye nazosalela eloko moko kaka nke eloko moke neti lowa ndeni sombelanga basomba chasser viva kuna bayango basombelo chasser viva ok l'état de la chasser viva en tout cas fidèles internautes nous sommes en exclusivité sur clebois.com la chaîne d'actualité puis d'information ensemble avec les vôtres Prince Bakali Mwanaroi. Merci au potable Patrick Baraka, bon séjour à Kinshasa. Patrick Baraka au potable, merci infiniment. Il y a Willy Pensier, les bailleurs des fonds, et il y a Jamal Moukouna, il y a Jolie Menga, Fabrice Massirika Kasmas, chassé à Viva Yango Eye, Fabrice Massirika Kasmas, les boss. Merci à toi, Noche, Congolais, Français, Américain, Balobé comme Marocain, Noche. Noche comme Marocain, Noël Kamaya. Il y a Marie-Hélène, le nom du patron, il y a MHLMB, il y a Marie-Hélène. Chims Kabengele, l'homme des immeubles. Otikali Congolais, Kakotika la Congolais, Kokufa Congolais. Chims Kabengele, l'homme des immeubles Congolais. Merci à vous. En tout cas, fidèles internautes en exclusivité, tout le monde va m'aimer, je suis chassé à Viva. Il y a un lobby, Botine, tout le monde a dit que ça, il va jouer à Léopard et Outagi Awa. Botine et Outagi Awa, à son nom de quoi qu'il est capable de recevoir la paix dans ma Kamounaye. Alors, par rapport à ma Kamounaye, en exclusivité dans clebois.com, tous autres talaye. N'engalo sala yango, chasser au ya vivre aujourd'hui et ça. Yango. Ouais, na mon yango vide. Na mon yango vide. En exclusivité, Dani Chandou. Chinois congolais Dani Chandou. Nixon Boutique. Nixon Boutique. Colombien.
Nixon Boutique, la bière de luxe. Il y a Bruno Loubi Kambongo, il y a propre. Il y a Foule Lukisu, mais c'est le président. Oh Nini. Oh putain magique. Bon, osala mbongo. Te mbongo na ngate. Te ngate. Ngate. $10. Ah, ya za mbongo. Te yo kuna sima ngate le. Te Steve Yozo pesa hii. Ngape ngate. Ngala banga mambo yo. Ya Willy Pessienne, Jean-Paul Welly de London. Te moni $10. $10 na kati, chassé ça vide. Mais tout le monde $10 à Simbi. Na mi bena de aneti boy. Pour na banga démonstration mon na boy bungu mabimi. Na mi telemela déjà. Colombembe. Fidèles internautes, clébois.com en exclusivité. On va tous vivre le phénomène. $10, $100, $20. Il y a un caméraman dans le sango. $10, dans le monde, il y a $130, $140. Fidèles internautes, nous sommes clébois.com. On a tous vu tout ce qui s'est passé par rapport à la démonstration. Namoru na bangi na dévié maître $10 et baluki a a plus de $200 et quelques. Et où tu vas puis mbongo? Et où tu na deuxième match. Oyo ngu match. Na bisaki oyo senga oyo sanza kambo. Senga oyo. To mbembi koko na ngai. Des démonstrations au salaire biso poto comprendre que mambo salaire pona ya edi ezaki ya solo. Ah. Ngai na lobaka mingi te, na la sala ka deba action, osala makambo, osoluka makambo. Contacter ngai. Numéro ezali plus 243. Ya Willy Moucheni Kodamboka. 017 82 32. Bandela lisusu plus 243. Plus 243. 89 017 82 32 Bobenga na kopesa makambo. Merci beaucoup Bobenga ye a kopesa makambo fidèles internautes qui en tout cas to kitaki spécialement pour ba benga nga ba bi Prince Bakali ba congolais nyos to ba leli par rapport ya match wana où c'est passé qui botine pesa maki malobelo ba maki mende mukolo makambo yeyo. C'est la personne qui est à mes côtés. Alors par rapport à ma makambo sana yango wana yo lobi que so ba contacter yo to ba nous a solution ba mambe belé de to na solo ba boy lo balangai yo mutozo ko sabatu na lakisi yo musala yeba soko yebite yaka ba peso makambo o sana moposa tika lokuta papa keba. Merci beaucoup, maître. Tokomi na souka message moko ya souka dans la fidèles internautes ba otalayo parce que na ki nécessairement pour un message important et puis mo kile comprendre grandeur ya muto na yambi. Papa Prince. Merci. Na ko message loko moko. Ba charlatan, ba tika buzoba. Ah ba tonjinde belé, ba tika buzoba. Pour to ko s'en charger là bas. Ce que to yeba ba on ba sinini pour même ba charlatan obino bobenga tout monde ba sala avec mo démonstration. Basini wana sona bandi ko yebisa ngo awa ko banda lelo ti lobby na ko banda kaka koloba. Merci beaucoup, c'est que voilà en tout cas to luka un peu tous au éclaircissement message moko ya suka benga na ko expliquer bango makambo nyonso na ko tanga yepe na bakombo na bango mutuboye keba bobenga. C'est l'appel. Robande à son numéro. Numéro est plus 243 89 017 82 32. Bobenga. Merci beaucoup. En tout cas,
Il a parlé beaucoup de choses et puis il nous a démontré par rapport à son savoir-faire, à des internautes et puis à Meké peut faire découvrir Bisso par rapport à travail naé à Salaka. Merci de la nation. Mangaya Pichubos l'a dit Steve Labé qui était derrière la caméra. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles internautes. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Prenez soin de vous, fidèles internautes. Bye bye. Merci beaucoup.